Bandeko na ngai napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai Mama Deline kosala video oyo pona kopartage makambo oyo tokopartage na video oyo kolo na biso ateke to partage na video oyo. Yango na kosenga na bandeko nyonso to bondela po ete Nzambe na biso aza na biso, Saint-Esprit asunga biso to partage makambo oyo to partage to bondeli na kombo ya tata mwana pe ya Molimo Santu. Nzambe papa biso na lola mozesel kolo pe na se papa kolo Yesu Masiya to liboso na yo ko bondela Seigneur na temps o papa tala ngai mwana o papa na fandi liboso kamera na ina sa video o kolo na beli Molimo na Molimo Santu aza na nga papa aza na nga pe na ndeko moko na moko o akolanda video o kolo to pesi o merci pona nyonso po te yo bongisaka nyonso Seigneur na sengi o kambanga na temps o Molimo Santu kambanga e Seigneur o nyonso ya yote eza musika na nga na kombo na bino na kombo ya tata mwana pe ya Molimo Santu. Amen. Bandeko na ngai ngai Mama Deline na pesi bino lisusu merci bandeko nyonso o bozotia ba commentaire nazo tanga yango vraiment nazo tanga ta mususu bomoni ke nazo répondre te tellement ba commentaire ezaki beso banjo répondre moko ezali belé mena e makaka même ba commentaire o batu botiaka na e makango do na si bomona kango ke na aimer commentaire Nzambe amona bino moko na moko o bozotia ba commentaire elakisaka nga lolenge ni bozo yambela message do ndenge nini bozo yambela message oyo ngai nazo pesa o Nzambe azo pesa bino na nzela na ngai Nzambe azwa lokumu lobi na partage ki video na lobaki na batu makambu ya kindoki est conscient na explica ki na video wana ke toza na batu oyo toza na deux camps quand mususu ya bana Nzambe mususu ya bana ya Nzambe te so totali na Bible ya Bible azotalisa biso ke quand batu mususu baza bana Nzambe mususu baza bana Nzambe te eza na makomi. En tout cas nde yango na explica ki ke bana Nzambe toza ka 25%, toza ki ka 25% par rapport ya ni mona na talaki awa na réunion moko satanique basalaki nde balobisi bazui 2%. Donc 2% neza bato o babeti bango déjà ba caché. Bato aussi babeti bango déjà ba caché na yebise ki bino ke ba caché zo betama déjà. Mukolo Nzamba be na ba caché zo betama ngana lobaki mais biso to ebito ba obeta ba caché na ni après enlèvement nde ba obeta bato ba caché nde Nzamba bita Deline se bandaki c'est déjà ba bandaki ko beta bato ya ba caché yango pe Nzambe nazo tia bana nanga ba bile nazo tia bana nanga ba caché na ngai no tia bana nanga ba caché na ngai. En tout cas na partage ki on a video oyo uti koleka na mona commentaire moko ndeko moko ataki wana alobi ke Mama Deline Bible lobi na biso ke avant to botama Nzambe déjà yebaka biso Nzambe abetaka biso déjà ba caché avant to botama ndeko wana komi bonso boke na commentaire bomona akomi ke Nzambe abetaka biso ba caché avant to botama ngasko na kamwa ki ataki ba verset biblique moko ataki wana oyo ezolakisa mena tali Bible nyonso esika moko te na monike Nzambe abeti mutu caché avant abotama ke Bible lobi pena na tangi na Bible ya Lingala na keti na Bible ya français na moni esika moko te ba déterminer ke avant botama Nzambe abetaki caché na monite ozomona mena yebi ke avant to botama to uta keke pa Nzambe yebaka biso pe atinda kabiso na mukili oyo to yaka mutu na mutu ayaka mission na ekati na mukili oyo. Donc na Bible esika mokote oyo ezolakisa na Bible ke Nzambe abetaka bana na ye bakache ezolakisa te poso totangi na Esaïe totanga momke to mona po totanga momke ba makomi lelo awa totanga po message wana na ngena pesa ngena ke na mpe na ba makomi me na mona ki
vraiment na pesa message mais ok eza nécessaire koyeba makambo o tozo lobela awa makambo o to lobela en tout cas tozo bukuta mikuwa o pena so mutaza Saint-Esprit eza passe pour comprendre ngo vraiment à comprendre mais tout que na Bible pour batu mingi bazaka pour comprendre likambo ke na Bible mais nzambe ngolu asala ndeti ba biso oyo likambo o eza na Bible yo tangi yango kutu te mais nzambe ayeko ko enseigner yo yango ayeko yebiso yango ke ekomi temps o ngana obeta bana nga caché ozomona donc l'ensemble abeta nga caché ça qui ba 2019 ozomona ils ba 2019 to ke ba 2020 ezaka période wana mais ba explication mso ekopé ça après l'air ekoloba ke mutu oh ça juste déjà caché à marque de la bête et côté eli sauté mais déjà na 2019 nzamba lobaki ekomi tanga nazobeta bana nanga ba caché donc yangwana mutu te koloba te ke nzambe sa betanga déjà caché avant na botama. En tout cas, ndeko nanga message wana oyo komi wana natika ki temps penda ke batu natala nde batu ba réagir par rapport le ba otanga message na yo. Pe olobi bien ke nzambe mutayebisa ki oke yesi abeta batu ba caché avant mutabotama. En tout cas, soki ezaki bongo mbe Mungu na satana obundisa batu pona ni. Mungu na satana obundisa batu pona ni. Bon peut-être eza batu ndambu seno yo ndengo lobeli batu ndambu nde nzamba beta bango ba caché. Selon ndeko na biso ndenga lobeli peut-être batu ndambu nzambe abeta bango ba caché ndenga lobeli mais nzamba lobaki nanga ekomi temps donc ngebe bake abeta ki yango nanu te ngebe bake abeta ki yango nanu te abeta ki yango ta avant mais ekomaki temps oyo abande ko beta yango na ebite so abande ko beta yango na neni nga na ebite mais nga nzambe leka ko beta nga caché ezaki ba 2019 ba 2020 donc fin 2019 to début 2020 ezaka période wana pona koma date te mais na yebi période yango ezalaka wana avant ba coronavirus e banda oyo donc ezaka période wana ozomona donc yangwana nzamba baki ekomi temps oyo ngai nazobeta bana nga ba caché mukona sala kutu video yango batindela nga video ya mwana mwasi moko aza muta Côte d'Ivoire batindela nga yango so na luki ona omona ngo na video wana mosana azoloba ke nzamba beti ngai caché alobi ke komi temps obeta bana ba caché na kamwa ki yonga na baki te likambo nga na omona batu mtusi ba monango likambo sika na mukilo ezala te ozomona makambo nzamba azotalisa nga azoloba nanga azoloba onka pa nanga mote na zasi azoloba ona batu ebele azoloba ona batu ebele c'est ça donc yaona ina loba ke mutule to botama kanzambe ayebaka biso avant to botama ati mutu na mission na ye ndenge tozotanga na Esaïe so tobi totanga ta na Esaïe bona botanga ngo Esaïe 49 otangi 1 à 5 omona ndenge nzambe nente so totanga tango mo ba verset bele bizali awa o ezolakisa ke nzambe abetaka bana na ye ayebaka bana na ye aponaki ata Samson nzamba lobike na mwana oyo akobotama akozala bwa mais aza rempli na Saint-Esprit alobaki te kaza na caché nanga kena beti caché nanga en tout cas na tangi Bible pena na monite esika nzamba betaki mutu caché avant ni sikoyo na obenga ngo eraete ezwaki nga temps penda ya kokuluka penda recherche le na moni message wana mais le na kotala po pesi nga ba verset biblique mais le na kotala ba verset biblique nga pesi ezape o nga na bimisi bande konanga obozaka la Bible dit bo comprendre ka pe Bible ngo pour le bo comprendre te bo faire souffrir biso bo fait souffrir biso pour le biso to ya na message nzamba pesi révélation tolobi boy yo soko yebi Bible makasi kende na Bible Luka penda ba verset po bato ebele bayela nga la Bible dit le na okota na Bible nga pe na ozongisa bango mais la Bible dit aussi na kozongisa la bango kaka na Bible pe awa po Bible ezali na nyonso tolobaka eza na kati ya Bible awa doso botali na Juge 16-17 bazobeta lisola Samson nenga botamaki botali na Galati 1-15 bomona botangi na Juge 13-7 na Jérémie 1-5 bokomona ndenge nzambe ayebaka mutu avant abotama yango nzamba lobaki na nga bia deline ba o babotama kana bilembo na nga
bao babotama na bilembo na nga babotamaka na bilembo na nga na temps moko oyo ekomi na temps oyo ezokoma na temps moso akoti mabondeli makasi ngai nzambe nakoka kobeta ye kashe na ngai nakoka kotia ye kashe na nga na mbunzu awa epi soki deja si natie ye kashe wana esili akomi ya ngai libela ozomona poso ezaki bongo te koma monguna satana azobundisa biso pake na biso kozika na ye na bademo na ye toke kozika ensemble ozomona do toyaka na mokili oyo toye mission soko eshue pe na mission na oyo eshue okepe ame na yo ekezika na moto esprit na oloko eza ya nzambe kozonga nango pa nzambe jekwa na biso toyebi yango esprit na oloko eza ya nzambe 25% oyo ya baesprit na bango eza ya nzambe baesprit wana ekobunga te ekozonga pa ya nzambe me baame na bango yango ndeke ezika na moto ame na yo ndeko ozolanda nga soko se repentir te na mabe osalaka soko se repentir te ame na yo ekekende kozika kuna na moto nzomona epi eloko na ye nayebisa bino na makambo nyonso oyo ezoya soko oza na kashe ya nzambe te na mbunzu na yo nzambe abeti o kashe te omona boye okosouffrir soko oza na kashe te na mbunzu na yo okomona boye okosouffrir bozela na ebisa bino eloko moko mpo ngai siko nakanisaki nalobi nzambe yo ozobeta bana na yo bakashe mpo bakoma ya yo na mituni bongo bamama na biso oyo bazwa ngolu bakota quand même na lieu de repos ese abetaki bango bakashe to abetaki bango bakashe te nazo biso bandeko na nga mutu oyo azokufa aza na bezwa kashe te soki ase repentir atubeli mabe na ye ase repentir aza na ye na bezwa kashe te ake na ye mba moko na lieu de repos po alongoli mabe ne kashe eza mpo na biso bato toza vivant ndeti biso nga mama Deline biso bato toza na temps ya tribulation oyo tozovivre na temps ya tribulation toza na bezwa kashe ndeko na nga so nzambe abeti o kashe te okomona bokosouffrir bozela sikoyo nayebisa bino antuka makambo bosenga Saint-Esprit asosodisa bino mpo tozokende na makomi tokota na Biblia totanga mpo tomona makambo na oloba ndeko na nga soki ozwi kashe ya nzambe te okosouffrir yango nazoyebisa bino bopartage bavideo oyo bato tosala jeune ya 7 jours oyo nalobi na fin janvier tosala jeune ya 7 jours po kaka olongolaki ndoke conscient kati na yo olongolaki ndoke conscient kati no kindoke conscient esalaka yo ozwa kashe te soki mutu wana kozwa na ye kashe te senga bolimbisi tubela masumu na o nyonso osengi bolimbisi zela na yebisa bino nzambe alobaki na nga boye kindoke conscient eza na motema mutu bazo manipule mutu po mutu wana alokaka batu asalaka batu mabe nzambe alobi lisumu wana ngai nzambe na kontaka yango te sikoki ndoki ya conscient eza na efe po ekotika mutu na eloko moko surtout soki mutu wana aza mwana nzambe eloko wana ta mosusu ya kocomprendre te ke eza lisumu ndenge napesaki bino exemple alobaki na nga songi abi ye anaki songi makasi me ye moko ayebaka te kazala songi ya mona ngo ka normal nzo mambi azoloba ezosa kisongi po eza bien te ozomona azana kisongi kati ne eza kati na ye ozomona siko mutu wana lokwa kindoke konsa etai kisongi lera linga kufa asengi bolimbisi abi nzambe limbisanga na kisongi nazalaki nango limbisanga longola kisongi kati na ngai natongaki bato nasalaki mabebele sutu ya kotonga limbisa ngai na kotonga o nazotonga bato mutu wana asengi bolimbisi po akufi na ye yebaka eleka asengi bolimbisi wana kindoke conscient moye esala susu efe boko eza te mutu wana akufi amona bokonza likolo po kindoke conscient etikaki ye na eloko nini na songi ozomona etikaki ye na songi lera longoli songi wana eza lokola kindoke conscient ezaki su na efe te ezaki su na nguya te asengi bolimbisi nzambe alimbisi ye ozomona eza lokwa nde na yebisa bino ndeko mosusu oyo nzambe abaki ye aza moyibi eputa sere na biso wana ayibaka te asambelaka makasi me lokwa kindoke conseil etikaki ye na kimoyibi lera bandeki koyiba apres le atiki koyiba abondelaki
abondela bi nzambe limbisanga na yibaki bani nzambe alimbisaki mais après wana ezaki kana eloko mo piège ya monguna satan azomona ke na bato ne bamoni ke ndeko oyo akomi kosambela makasi azoyiba lisuta ti koyiba siko tosala ndeni mais effet semence na biso eza kati ne ifo ezala na eloko oyo ekoakize ye semence wana fo ezala eloko oyo ekoakize ye eza esprit mobimba kati na mutu lokwa esprit wana ezali mais eza na eloko te oyo bakoakizele mutu wana nde esika sikoyo esika asalaka kaka patron na ye ayebisi ke babiloko oyo nga na kontaka na ngai yango te moza mpe moyibi te oyiba te so ozalaki oyiba ingeza ya mabe nde esika ayaki koyiba biloko wana ya monika aloko akontaka nete eza na normal wana deja sa ye na kosambela asenga babolimbisi kala banele kakala nde aye kozwa kaka biloko wana aye kozwa ezalaki na oka bakopali ka babol oyo totiela biloko na congélateur abi anazwa na nga loko alobi ke akontaka na ye te nazwa na nga azwi ye amoni kaka azwi na ye nzoka yibi ezaki moyibi nzambe ayebisi ngai ezaki moyibi esiko ezaki porte d'entrée mpo monguna satana abanda kodetruire ye na bana na ye ozomona nde esika sikoyo abondelaka azokomprendre te ngam nazobondela makasi boye makambo ezowuta wapi nzambe na nga nazobondela makasi nde aaki kobenga nga lero abengi nga esika siko le tobondeli na ye nde nzambe ayi kotalisa ke nzambe abengi abi aza moyibi makasi ndenge azana ozomona avant kutu to aya na kosambela na biso nde nga na monaki mwana azoloba na ye mwana azoloba ne mama kokete ba ki moyibi no ke mona na kuna ba ke kango moyibi na comprendre ngela tsani nzoka monguna satana na batu na ye bayebi po mwana nazo représenter lokola monguna satana do nzambe ndenga la tsenga na image wana ozomona do na batu na ye bayebi ke tocha eloko o kati na ye esprit ya ki moyibi eza kati na ye siko ndenga azosambela makasi boy ayebi na ye te ke ye ayiba siko nzamba alobi na nga ndenga ayiba wana nga nzambe na limbisa ete donc ngelo bake ye ayebaka te asengela ngo bolimbisi te me yango ekabolaki ye na nzambe abe na nga nazoyoka mabonde na ye me moyen na répondre ye eza te mpo nga nazoconsidere aza moyibi mutu nyonso oyo ayibaka akopusa na pembeni na ngai te ozomona nde lokwa oyo ezaka revele eza condamné nayebisaki ye moko nde ayaki kocomprendre à l'après tosalaki oyo tokokaki kosala na bolingo ya nzambe ozomona sikoyo monguna satana ayebi ke nga na bande koakize na eloko nini na moyibi sikoyo kimoyibi yango mpe asengeli yango sikoyo bolimbisi mais semence wana nga lokola ezaka kati na ye semence na nga lokola ezaka kati na ye ifo na sala soko longoli semence wana te yango na dese toujours tosala tokolongola semence ya monguna satana kati na biso oyo esalaka ke mutu asala lisumu moko oyo ekotinda ye akabwana na nzambe do lisumu wana ata mokola suka ekomonisa o bokonza likolo te bandeko na nga napesi bino témoignage wana po boyeba ke makambo eza sérieux ya kolongola kindoki conscient po ye lokola comprendre déjà ke eloko oyo kimoyibi oyo eza mabe nzambe bandokabulanga na nzambe asengi nango bolimbisi monguna satana aza rize akokende nango kote mosusu ozomona akokende nango lisumu mosusu bamasumu mosusu bandeko nange eza na mokili okoki koimagine te monguna satana akoki kokreelo lisumu moko okoki koimagine te exemple akreelo yo napesaka exemple akreelo yo ke mwana nzambe moko boye asambelaka makasi asambelaka na ye nzambe ayebi ye aye monguna satana asali image moko alati elongi ya mwana nzambe wana po yo omonake ye aza ndoki po yo kanga ye ndoki mais yo siko sanke okota pe mabonde makasi otuna nzambe problème nini yo mbamo bandi kaka aza ndoki obandi bible elobi to soupçonner batu te
to soupçonner bato te to kosela pe bato makambo te e bimi lokola muta komo kosela mutu makambo mais ok yozo yeba ke nzambe mutalakisi nga mais ok za nzambe te satan mutalakisi o tala ndenge akotaka ozomona akokota na façon moko boye okomi kosumuka na likambo oyo oyebi te ke eza lisumu ozomona po oyebi yango po bakotuna ona makomi yo oyebi ke kosoupçonner bato eza mabe oyebi ke kosoupçonner bato ke oloba na mutu ke yo oyo aza ndoki obie kokosela mutu makambo eza mabe mais yo monaki onke okoloba ke ote nzambe mutu aloba na nzambe bana tikala koloba no eloko wana te lo satan mutu akokosa yo satan mutu akokosa yo o mwana oyo aza na misala mabe mwana oyo aza na misala mabe satan akosi yo olokota mabonde lotuna nzambe okoti mabondeli te mbala moko bandi kokanga mwana na ndoki mwana aza ndoki mwana aza ndoki boyebisanga siko bible biba kosela mutu makambo te komi okosa mage yo moko ozoyeba te ke nazokosa po satan ye akosi yo satan ye akosi yo ali yo susu ke obandi kokosela mwana na makambo le satan bande koyebisa liambuma oyo soko lia yango bokokana okoma mayele okoma boye okoma na connaissance ya le bien et le mal Eve ayebaki te satan azokosa ye ayebaki te mais lere aye kosutuka akomi ni nde ayepe comprendre que satan akosaki nga makambo musu le nzambe osambisa biso nde to comprendre que bakosaki nga ozomona yo ozobima na télévision ozopesa témoignage ya mabe o intel aza na misala mabe ye ndenga aza wana aza na misala mabe otémoigner penda sans que okota na mojindo otuna vraiment nzambe na mojindo ke eske mutu wana aza vraiment na misala mabe ya solo yo ye obimi na télévision aza ndoki aza mabe bolandaka ye lisusu te ale mukolo un jour le nzambe osambisa yo olobake nzambe la osambisa ke yo kangaki mosali na nga ndoki oyebisaki bato ke ye aza ndoki epi otikala kobenga ye te malgré na sosolisa oke aza ndoki te otikala kobenga ye te oseskize po ozokisaka motema na ye ozokisaki motema mosali na ngana otikala kobenga ye te oseskize ke ndeko limbisa ngai en tout cas na yebi te eloko nini esalaki nga ndenge wana seke monguna akosaki nga osalaki yango te malgré okompranaki ke makambo oyo olobi ewuta epa na ngai te obie ata soko okompranaki te le yo oloba te nzambe yo moko moto otalisaki nga mpenza ke ye aza na misala mabe nzambe aloba no nga natikala ye kotalisa eloko wana te mpo aza yanga omoni sikoyo esika sikoyo oya kokomprendre na ntan wana oya kokomprendre na ntan na satan moto akosaki ngai ozomona po satan biti na eza azwa yo asalani akoya akosa yo ndenge azwaki ba Eve pa yebisi Adam pa yebaki te ke Eve azokosa ye bakosi Eve pe bakosa ye makambo oyo ezosalama lelo bato mosusu bakoki kose retrouve kuna na tribunal nde bazoloba neke tala boyeboye eloko ezangi so bokonzi ya likolo mpo opesaki témoignage ya lokuta bible elobi na biso mpo baosambisa biso par rapport à bible baito bible elobi na bino ke bokosela mutu makambo te me yo okoselaki mutu makambo okoselaki mutu makambo yo bandeko nyonso oyo osala faux témoignage ya mutu bondela tuna nzambe kota suma bondelo ba nzambe na témoignaki vraiment na lekaki na miso ya bato be na bengaka bato na yebisaka bato ke mutu boye aza na misala mabe na yebisaka bato eske osala yango loko ndenge yo lobaka bongo pa bato ke mutu wana aza na misala mabe siko soko senga bolimbisi pa nzambe soko comprendre na nuteke eza satan mutu ayebisa okota suma bondeli tuna nzambe soki si okomprana ke eza satan mutu akosaki osenga nzambe bolimbisi benga pe mutu wana senga ye pe bolimbisi po eza na mabe mosusu tosalaka bandeko na nga ekotikalaka ate yo na nzambe ifo bongisa pa mutu ozokisaki motema fo bongisa po mutu aza mutu bandeko na nga toza bato ata kutu saint esprit azosunga o makasi mais soki batelemi quelque part balobi ke yo oza na misala mabe ndeko na nga oyoka pasi okamwa mais pourquoi pona ni mutu bo alobi boy pona ni si saint esprit ka fa ko expliquer yo likambo eza nini alendo mona ozu pe kimia mais ozokisa mutema mutu wana
Et puis, yo lobi bongo, combien de bateaux? O balinge ba bika na nzela mutu wana, ba bika lisusu te. Combien de bateaux? Bateau nyonso te, oyo ba loba, ke mutu boyaza mabe, bateau wana ba bonde, Saint-Esprit a convaincu ba utaza mabe te, continue kolanda, meza na bateau mususu, obesprit eza faible. Obesprit eza faible, le yo lobi ka ke mutu boyaza mabe, mutu boyaza mabe, bateau wana batika pe kolanda mutu wana. Nzambe akotuna bino. Akotuna bino. Baobo yaka ko dénoncer batu na ba réseaux sociaux. Entre-temps, au confirmé par Nzambe te. Nga batu nyonso on a dénoncé na réseaux sociaux. Confirmation ezali. Nga batu on a dénoncé na réseaux sociaux ko ba leki kutata 5 te. Mais confirmation nango ezali. Po nga message na nga eyaki pona ko délivrer batu. Et ya ki pona ko dénoncer batu te. Poso na bina dénoncer tala. Ebele. Taka na oyebisa non 75% baza ba démon en chair. Siko soto bandika ko dénoncer na ko dénoncer. Batu ba bika ndeni. Ba yebi ke mutu o aza mabe. Siko basala ni. Bati ko landa mutu na kwe. Kindoke conseil fandikati na batu. To sosola bande konanga. To sosola. Ko dénoncer za mabe te. Eza bien. Soki nzamba lobi na oke loba. Soki nzamba lobi na oke loba. Olobi. Mais mingi mutu nyonso baka nzamba lobi na ngana na loba. C'est ça réellement nzamba lobi na oloba. Point d'interrogation. Point d'interrogation. Bon, dans sa vidéo moko na ko expliquer lolenge nini basali na nzambe ya faux, nzambe aitiza bango lokwa bakobo po balisa biso. Po balisa biso. Eza na basali mususu nzamba ayebiso ke aza ya faux. Mais ayebiso po yo zale kenge. Ayebiso te po o dénoncer mutu wana. Po eza na batu mususu nanu fu babika na nzela mutu wana. Soki mabe na ekomi nde bele akomi ko détruire batu ebele. La nzamba kolinga siko misala na ependa ebima. Yango mwa nzamba komi ko yebisa bana ne awa dénoncer. Yango yoka kuna muta dénoncer ka même mutu ba dénoncer même mutu ba dénoncer même mutu. Ozomona po nzamba za bon soka lingi misala mutu ane bima poasa na miso batu. Mutu moko te muta o dénoncer. Mutu moko te batu mi balete. E komata oka oya dénoncer. Susa dénoncer. Botalika koto ba oloba même mose na nzambe ni ba dénoncer akayo. Ba tele maka ba dénoncer akayo. Ozomon. Kaka yo kaka ba dénoncer. Bien sûr, mutu azosai la nzambe oui, faut les kana be preuve. Faut les kana ngome yo kaka base na batu nyonso o nzamba o révéler makamba révéler aka yo za mabe en tout cas wana penda do eza lokwa ba confirmation. Nzamba zo confirmer batu. Ozomona donc vraiment nzambe asunga biso, nzamba bolimbisi ezaki o na bongisa kite mais ekoti na vidéo donc to yo kakaka ekosunga batu vraiment po ata moko ya mutu soki biki nzamba osunga ba o bakoyoka message oyo botindela ngo bato ba dénoncer batu, botindela ngo bango ba se repentir, ba longola o eza kati na bango, o eza kati na bango, o eza kati na bango ba longola. Ngale balobi ko ngai soki ndenge ni na bondelaki après nzamba eko yebisa nga lobi ke bakutie na biloko misatu yango mungu na zwaki epe biloko misatu doki eza kindoki ya conscient, il faut ko longola kindoki ya conscient na ezo sala batu mingi mabe makasi nzamba za na biso donc elo na loba na temps o tozo kende tozonga na sujet na biso bolimbisi na bima ki vraiment libanda mais eza important na bongisa ki onte nzamba otalanga na bongisa ki onte mais loko le bimi boita mtu eko bikisa mutu moko oyo adenosa batu adenosa mutu moko oyo après aka na eko comprendre que mutu azaka nde ya nzambe sosoli seki azala yanga asenga mutu wana pe bolimbisi te. Ezate que kosenga muto bolimbisi po muto pe akopibia peut-être ko asengi nga bolimbisi te ezaka ko arranger na muto po nzamba lobi to luka kimia na batu nyonso le yo obebisaka mutema mutu
donc ekosunga batu oyo ba denosaka batu bandeko nanga soki oyebi oko denonse no batu mususu bazaka ya nzambe lokwa sata yebi ke yo ministère na yo eza ya ko denonse batu ministère na yo o nzamba pesa yo na boyite ke na lobite ke eza mabe batu mususu nzamba lobi ke yo bimaka afo denosa aka batu yo na banola toka batu mabe eza musalo nzamba pesi eza ye ba pesi musala ana siko na bato yo denosa pe baza pe réellement ya faux mais tant mususu moko to mibale oyo touchaka après oaka ko comprendre te ondie baza ba ya faux te bondela tuna nzambe so nzamba confirme ke baza asote baza ya faux te benga mutu wana senga ebolimbisi ata kutu video wana oko effacer na wango te mais senga nde mutu wana bolimbisi po bokonza likolo o raté yango te nazo yebisa bino clair nzambe na likolo azotala o nazo babatu musu ba ozanga bokonza likolo po adenosaka mwana nzambe moko après ko comprendre ke o yazane ya nzambe asenga mutu wana bolimbisi te tozonga na sujet na biso mutu nyonso oyo akozwa kashe ya nzambe te akozala protéger te awa na mokili kashe ya nzambe eza pona ndenge tozali awa na mokili oyo mutu azokufa lelo aza na besoin kashe te ezala zwaki kashe te so asengi bolimbisi akonfese mabe na ye asengi bolimbisi soki ndoke conscient etindaki ye na kindumba asengi bolimbisi nzambe limbisanga mpona asalaki kindumba nasalaki boye nazongisaki boye asisi na ye akufi na ye monguna satana akozwa tante ya kindoki oyo atie kati na ye asala susu eloko moko boye ozomona mpo kindoki eza esprit mobimba oyo efandi kati na mutu donc esprit wana eza na besoin ya eloko moko mpo ezala na nguya donc lere eloko wana yo olongoli yango ye mbala moko akoluka aremplace eloko mosusu na kati ya eloko wana ndenge nga na kompranaki yango ozomona ndenga na kompranaki yango ndenga na comprendre yango disons nzambe azala na biso tozokende mpona yebisa bino ke mutu oyo akozala na kashe te awa akosufri na mokili na temps oyo tozokende makambo mabe ezoya totanga na Ezekiel bandeko nzambe tobutaka me mikuwa nzambe asunga mini na bino ezala makasi bobuta mikuwa lelo po esala bino mabe te po bato mosusu botanga ba Ezekiel o bokomprendre na ndenge o bino bokoki kocomprendre me nga lelo nazotangela bino yango Ezekiel tokende ntina Apocalypse nga liboso le naotanga Apocalypse na ndo comprendre eloko te bandeko nazaki le naotanga Apocalypse ko nakobanda na enti soki na combien est-ce que na combien 20 na ibute soki na combien Apocalypse oko nakobanda na enti esike suki bande konanga nakoyeba te soki na 20 te po naza na Apocalypse 23 bon nakoma kia na ibute OK zameka sunga na vérifier bon oko donc nazaki kotanga Apocalypse bande konanga ndo comprendre eloko te ata muke kaka kala mingi te awa nde nakomi kotanga Apocalypse nakomi comprendre mwa ndambu donc à partir ka mamba bakache nde nakomi comprendre mwa Apocalypse donc tokende ntina Apocalypse totanga bandeko nanga bo comprendre makambo ke soko oza na elembo ya nzambe te caché tobenga caché ya nzambe na otanga na Bible place mususu baota elembo place mususu kaka na Bible nga place mususu balobi elembo place mususu balobi caché ozomona place mususu balobi caché donc na français babengi so mais elembo babengi marque wana ndeti marque de la bête balobi te so de la bête babi marque de la bête ozomona mais le naoke na Google pona linga ko traduire yango naomona so elakisi pe marque elakisi pe boye mais awa siko na Bible ngala place ya marque wana batie elembo place ya so batie caché ozomona donc so na elembo ezopesa on dirait différent ozomona epesa on dirait différent mais so okena na Google oluka synonyme nango ezobima presque eloko moko ozomona mais elembo za lokwa batie mutu elembo ende tu batie elembo caché siko eza lokwa ba beti penda
babeti selonga nde na comprendre wana ndenge nanga na ndenge nanga doki biso tobotama na bilembo ya Nzambe tobotama na bilembo ya Nzambe mpo Nzambe abaki mwa nyonso abotama na elembo na nga soki na temps oyo ekomi soki akoti mabondeli makasi nga Nzambe na yo obeta ye caché alobi biloko mwa bongo asalaki différence ya langage nayebi te pourquoi asalaki différence nango nde nga pe yango mpe nakomi komeka koluka comprendre pourquoi différence wana donc c'est ça donc elembo oyo tobotamaka nango tobotama na étoile ya Nzambe tobotami na badon tobotami na bana oyo ya Nzambe 25% oyo totikali 23 donc toke na Ézéchiel 9 tobanda ngo mpenza na 1 Ézéchiel 9 tobanda na 1 eza mulai zela boza na mpa mulai te totango tobanda na 1 Ézéchiel 9 totango mubimba na totango mbango na lingala bandeko o boza na Bible ya lingala te boluka Bible ya lingala dans sa vidéo moko na expliquer puissance ya langue eza na puissance vraiment makasi surtout na prière na le ozo TAP na côté AP eza na influence makasi langue na o pole totea kana na Saint-Esprit ozomona ozo TAP na Saint-Esprit boye donc et senga ke message no fo ezala Saint-Esprit accompagnant bon c'est ça donc to ke na mote to ya kota message mususu donc yango na boluka ba Bible ngala mona otanga ngo na portable quand même le quoi tozana na ba courant na télécharger ki Bible lingala na télécharger ki Bible lingala yango yo et sunga yo anatando zo luka Bible lingala nazotanga na portable na ba Bible na Bible na lingala mais eloko ezo sala ke le quoi dinette eza pas bien te na tanga ngo na torche mais oh le quoi tozana mo ba verset be to tanga et on a préféré na portable pour nous na rapidité ya ko changer ko kende na Apocalypse donc to tanga livre mibale to tanga na Apocalypse to na Ézéchiel 9 non expliquer bino pour boy ba ke muto akozala na caché ya Nzambe te na temps o tozali aza protéger te to kende na simana yoki Yawe azali koloba na mongongo makasi boye bino bato bo kopesa Jérusalem etumbu Jérusalem eza Congo bino bato bo kopesa Congo etumbu na yebisaki bino Nzambe alobaki akosukola bato mabe na Congo ano tomona na royaume Congo mutaza na makila bato na maboko akozala te na royaume Congo lelo nazo ko annoncer bino ke bato toza na royaume Congo toza bato toza na bakaché nazo c'est une vérité Nzambe Seigneur nazo c'est une vérité mutu nyoso aza na caché ya Nzambe te aza na royaume Congo te tokende donc Jérusalem bino bato bopesa etumbu na Jérusalem donc etumbu wana oyo koya na Congo yango ko sukola bato na Congo wana bato mabe bato bazala na kasha Nzambe ba okende te omoni ata lelo ba guerre oyo eza na Congo wana engaki koma na Kinshasa ngezala très grave le ngeki koma Kinshasa makila bato ngeki tangebele Nzambe alobi bobondela po guerre wana ekoma na Kinshasa pardon makile kotanga na Kinshasa pe na Bakongo abai makila po makile tanga te so bobonde te kotanga Nzambe azo protéger makila ya bana na ye etanga te po bana na ye bele no bazwi ba caché te makila na bango ko kotanga bakoyi kokufa bana na ye yango lokwa bana ne bele no bazwi ba caché te yango azo permettre te babitumba o magiza na kota este kuna mezaka na mwa parti moko soki ye na Kinshasa soki keti na Bakongo bandeko nango kozala grave makasi bana Nzambe bele na bazwi bile ba caché Nzambe te bakokufa bandeko nanga do linga ozwa caché ya Nzambe caché Nzambe ozwa so koti mabondeli moko makasi nde ekolongola ba sema sebele munguna satana te kati na yo nde après ozui caché na yo ozomona ozui caché no komia sire ozomona okomia sire na makamnyoso oyo koya na mokili mobimba biso bana na oto wana ba caché ekosimba biso te non ça vidéo mo kala te na ko yebisa bino makamsu Nzambe na mona ki lobito avant-hier na ko yebisa bino OK to kende donc na bino batu oyo bokopesa etumbu na Jérusalem
boya moto na moto amema ebundeli na ye bongo na moni bato oza vision ya Ezekiel to comprendre déjà eza vision ya Ezekiel azoyebisa biso bongo na moni bato motoba batu bauti na porte ya likolo na epai ya likolo na ndako ya bosantu moto na ebundeli na ye na kati na bango moto moko azalaki wana alati elamba ya kitoko pe biloko ya kokomela na mokaba biloko ya kokomela na mokaba bango nyonso bapusani pe batelemi penepene ya mesa ya bosantu oyo basala na bronze. Ok, toke na 3 Ezekiel 9 tokomi na 3 kembo ya nzambe ya Israel oyo ezalaki na likolo ya basheriben elongwe pe ekei na esika ya kokotela na ndako ya bosantu. Yawe abengi moto oyo alataki elamba ya kitoko pe bikomeli ya loketo. Alobi na ye, leka na ville mobimba ya Jerusalem, tia elembo na bilongi ya baoyo nyonso bazali kolela pe komona pasi pona makambo ya mabe pe ya soni oyo ezali koleka kuna. Nzamba malamu tandi na motanga lingala kitoko. Kotanga lingala eza facile te bandeko na nga likambo nyonso ezalaka volonté. Nga nakomoyekola kikongo. Mono. Tuka nakomi mono vovanga kikongo. Mono tolobela nsima nakomoyekola kikongo. Kana internet awa. Nzamba zolo. Nzamba pambola ndeko azotindela nga banina kikongo. Tokoma kaka. Toyekola ba anglais ndengeni. Ba portugais toye na Angola toyekola ki. Toke na Angleterre toyekoli. Ndemo pe toyekola ka ba Congo. Toyekola ka kikongo. Et puis toyekola ka chiluba. Toyekola ka oaza muluba yekola chiluba. Nzamba pesa balangi na balangi ayebaki pourquoi. Ayekola chiluba ba swahili toyekola minoko pe wana lingala situpo lingala ekozala international ekozala langue o eza principal po ezos ekosangisa biso nyonso mais ezotsenga pe toyeba balangi na biso o ya biso moko po yango ezala makasi surtout na prière. Ok, to continuer na yeseki bino eza Congo. Donc soko bandino ka kotanga après ekoya nango po kotanga lingala ezaka facilité mais ekoya nango yango moko ezoya nango vraiment to motanga on peut vraiment kitoko ozoma français siko ikomo bunga mame français comme ozotanga ngo ezokanga mana mnoko les Saint-Esprit asa bon pour tous à la rempli na Saint-Esprit ye moko mtepse nga na obetela bino na ba vidéo donc awa to yoki déjà ndenge balobi abengi mtu oyo bolimbisi sima na yoki ye alobi na bato wana mosusu boye bolanda moto oyo boleka na ville mobimba pe boboma tozonga na likolo muke bandeko na nga kolobeleki ngebele na place mwa mutu ya na lekion awa donc nzamba bengi mutu wana alataki elamba kitoko wana alobi na ye leka na ville mobimba ya Jerusalem donc leka na ville mobimba ya Congo tia elembo na bilongi ya baoyo nyonso bazali kolela pe komona pasi pona makambo ya mabe pe ya soni oyo ezali koleka kuna. Donc atia bilembo na baoyo bazotambola na kobanga nzambe baoyo bazotambola na kobanga nzambe atia bango bilembo. Ok, donc ezali kiteke azotiango bato bebe bato baza na mabumte bato baza vivant lokola ngai na yo azotia bango bilembo nzambe mutatindi
batia bango bilembo. Après alobi boye sima na yoki ye alobi na bato wana mosusu boye bolanda moto oyo boleka na ville mobimba pe boboma bato boleka na ville nzambe moto aotinda boboma bato boyokela bango mawa ata moke te boyokela bango mawa ata moke te wana toolobela Congo bandeko nanga de A à Z oboya olingeza Congo toolobela Congo nzamba koboma bato mabe na Congo yango bato base repentir yebisa bandeko no bobongola mitema bo confesser botambwa na kobanga nzambe bao bazana kindoki batika kindoki batika mabe po bazala protéger bazwa elembo po bazala protéger boboma bato nyonso ezala mibange bilenge mibali pe basi bana pe bamama kasi bato oyo bazali na elembo na bilongi bomeka ata kosimba bango te bobandela awana bo comprendre na zongela yango po eza motuya o eza makamba Congo o eza mamba Congo nebite ba passer so bateila biso ndeni eza mamba Congo tozongi na sisi alobi na bango boye boboma bato nyonso ezala mibange bilenge mibali pe ya basi bana pe ba mama kasi bato oyo bazali na elembo na elongi bomeka ata kosimba bango te bomeka ata kosimba te bato bana bilembo na elongi bandeko nanga le nzamba zo bananga makambo ya caché nelongi awa natanga ki ba biloko te natanga ki yango te mais le komi nazo pesi na message ya nzambe azo memanga na makambo oyo okay atindi ba boma ezala bana mike yipsanga bana mike basalini pourquoi nzamba opia bango bilembo te kindoki kimoyibi bana mike abina bana mike donc faut ko bondela makasi pona batu to bondela pona mabota miso batu o baza nzambe 25% o to tire 23% to bondela ba mitikela mabe po awa eponite ekoboma batu to kende o baolobela Congo baolobela na Congo boboma bato nyonso ezala mibange toleki tokomi wapi alobi kasi batu oyo bazali na elembo na bilongi bomeka ata kosimba bango te bobandela awa na ndako na ngai ya bosantu bongo babandi koboma bambuta mutu oyo bazalaki na liboso ya ndako ya bosantu. Donc na ba église nyonso na Congo ko batu mwande nzamba ko sukula basai na nzamba nyonso o bakenda ko fuka mela nzamba bali bamsu baza ba démon cher bamsu baza bana nzambe ya solo mele ba ye pona succès bakenda kokota ba loge soki ba se repentir te basenga bolimbisi ba se repentir mais soki dasi ba beta ki bango ba cacher eza mabe makasi ba obika te ozomwa ba obika te mais na Congo bakokufa so balingi bakufa te fo babima Congo bakende baya bakoto nde bakokufa te. OK to sali bon nasi bo comprendre mon ba olobe à Jérusalem balobeli monde entier te balobi kaka Jérusalem tokei tokomi wapi balobi boy bongo tokomi wa bolimbisi tokomi dana sisi o sison abi babanda na l'église baboma batu bongo babandi koboma bambuta mutu oyo bazalaki na liboso ya ndako ya bosantu sima Yawe alobi na bango bobebisa ndako ya bosantu pe botondisa mapango na yango na bibembe bongo bokende epai mosusu
bakei pe koboma bato na kati ya ville. Ozomona don nzamba ko détruire l'église o eza na Congo wana. O tolobela Congo, tolobela monde entier, te tolobela Congo. Nzamba ko détruire l'église o eza na Congo wana. Iko détruire yango. Ale bongo bokende boboma pe bato mosusu. Natikalaki ngai moko na tango bango bazalaki koboma bato. Na kueyaki elongi na se pe nazalaki koganga boye. O kolo Yawe, na ndenge ozali kolo Yawe, na ndenge ozali kongalisa kanda na yo na Jerusalem, olingi kosilisa ba Israelite nyonso oyo batikali. Ye azongiseli ngai, masumu oyo esalami na bikolo zomi ya Israel pe na ekolo ya Juda eleki ndelo. Bazali kotangisa makila bipai nyonso pe bosembo ezali lisusu te na ville oyo. Bato bazali koloba Yawe atika mboka na biso, azali komona biso te. Bandeko na ngai yango te Congo. Ese nga mama Deli na okosa. Ese Saint-Esprit oyo asosolisi nga ke Ezekiel 9 oyo eza mamba Congo. Saint-Esprit na kosi yango te esama na Congo bazoboma bato na ndenga mukete. Makile ezotanga se kotanga kuna. Bato bakoti baloji bazolia ba membre famille bazolia bato na babalabala. Basengi 100 personnes abomi. Tozoka ba témoignage. Bato bazoboma se koboma. Makamabe ekoti be na Congo. Congo eza terre sainte. Ekoki kozana mabe te kuna. Nzamba zolongola bato wanyoso mabe yango to utanga ngate mnalobi euti na Bible. Anga ona oloba nzamba lobaki. Okay. Basali mabe ebele. Tokomi na 11. Donc avant 11 balobi Yawe atika bango bazo ba Yawe atika mboka na biso azali komona biso te. Do ye bango bakanisi nzamba zo mona bango te bato bana Kongo na nzamba zo mona. Toke tina se balobi ni yango wana ngai wana nzamba zo yango wana ngai na kotala bango na miso ya mawate wana nzamba zo loba. Abi yango wana nga na kotala bango na miso ya mawate. Na kobikisa bango te, kasi na komemisa bango mokumba ya bizaleli na bango. Na tango wana moto oyo alataki elamba ya kitoko pe bikomeli na loketo aye koloba na Nzambe na sali ndenge otindaki. Nazoyebisa no makambo oyo Ezekiel 9 ekosalama na Congo nanu esalami te. Nanu esalami te esalama na Congo. Tokende mbangu tokomi na 52 minutes. Bolanda ngo vraiment en tout cas na lobi mingi me eza motuya esengelaki na loba yango. Toke siko na Apocalypse totala siko makambo oyo ezosalama sikoyo. O ngana oloba. Je crois que boko comprendre botanga pe Bible bino moko boko comprendre. Toke na Apocalypse 7. Toke na Apocalypse 7. Apocalypse 7. Eza 7 toke na 4. Apocalypse 7, 1 à 4. Apocalypse 7. Ah, nzambina mami non sala. Apocalypse 7 to bandi na 1 toke na ngoti na 4 po to tange belete toke ndeboye. Ah, na Apocalypse ezolo baboye. Sima ya makambo wana natali lisusu wana Jean zolo ba makambo onda manotali sai. Natali lisusu namoni ba angelu mine batelemi bipai nyonso mine ya mokili. Wana siko tozolo ba mokili o wana tolobaki Congo. Boze anasisi omoni wana nzamba suka batu mabe na Congo. Swati ekozala biso ba oyo
o tozwi kashe ya nzambe nde tozonga Congo. Ale tosangani na bato bazwaki kashe ya nzambe kuna, ale nzamba longoli siko bato mabe o baozala kuna po na ndoto ona lotaka révélation na ngape nazaka na Congo le nzamba zo sukola bato bolanda nga boyebi le nzamba zo boma bato mais azo protéger bato ndambu na yeba kite ke bato bazaki protéger ba o bazaki na bakashe lelo na comprendre ngo eza bato bazaki na bakashe mutu bazaki protéger. Donc eko salama biso ba oyo ba delini oyo na ba na nzambe nyonso o bazui déjà ba caché po bato belé pesi bazui bato pe belé ba kozwa yango surtout les to sa jeune na biso ya 7 jours bato be ba ozwa yango biso ba oto ozonga Congo. Allez, je crois après wana nde nzamba ko beta pe bato ba caché na Congo wana po surtout na Congo bato be no bazui yango te fu ba beta ba mpe ba caché ndambo pe ba ozwa yango mais ba kozwa yango belé nde nzambe makambo oyo ya Ezekiel 9 esalama na Congo. Ok, asiko toye awa na Apocalypse